perfectionné Risque sonore. makambo toboya kilobi Et comment autoriser? Risque comment? lisume koma nango perfectionné Risque sonore. makambo toboya kilobi Et comment autoriser? ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Bato bakomase koluka. Oya lipango ye. Yesu yakayaya. yesu yakana yo vrema Bato bakomase koluka. koluka lipangoli Yesu yakayaya. Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exemples Production TV. Bienvenue na émission na biso Mokola Lelo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Là, na masina boza wapi. Kabali solo, pesa sango na moninga. permission otelemelaki tribalisme Émission na biso Mokola Lelo. Bozongi lisusu na masina. Bana masina boza wapi. Bozongi na masina plus précisément na quartier sans fil. Awa toza liboso ya abattoir. Abattoir eza na quartier abattoir. Biso tokotambola na quartier sans fil. Entrée abattoir yango oyo nde tolakisi bino yango la fois passée. Biso tokotambola na ngambo kuna. Wana eza église des saints des derniers jours ya masina sans fil. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker, kabali solo, kobomba ngo yo moko te, partager na groupe WhatsApp. Abana masina. Bamona pe sans fil na bango batika kala. Lelo toye po totambola na quelques balabala ya quartier sans fil. Tokobandango awa na avenue abattoir. Totiki avenue Mobutu direction Munene. Oyo kendaka Sep Congo. Tozi avenue abattoir. Bana sans fil boza wapi. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Un fil na bino botika kala. Oyebe lisusu ndenge ekoma te. Avenue abattoir. Abattoir yango oyo abattoir ezo continue tina se. Okoma na se te. Tozwi avenue ACP. ACP yango oyo.
bana ACP okola na ACP ovanda na avenue ACP yango oyo ACP eza avenue parallèle ya avenue Mobutu. Avenue Mobutu eza direction ya monene oyo ekendaka Petro Congo. Balabala ACP botika kala omona ndenge ekoma ACP yango oyo. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Masina boza wapi? Masina na bino botika kala yango oyo. Awa toza na avenue ACP kola na avenue ACP ofutela na avenue ACP. Avenue ACP yango oyo. Topesi mote na communauté 3 exemples production TV Mobimba. Mote na papa Paul Mafuta na Hollande, mbote na papa Freddy Kalidia na Allemagne, mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni, mbote na pasteur Jean Didier Kunda na États-Unis, mbote na papa Feli Bolakisa na France, mbote na Patrick Bokolomba Mpela, mbote na papa Philippe Mbongo na France. Toujours avancer na avenue ACP. Avenue ACP botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. ACP yango oyo.
Bana ACP, Boza Wapi, manifestez-vous dans les commentaires. Abali Solo, ACP en moyo. Bokota, Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Toyebi susu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso, komela biso. Okokende yo pe omona epa na bino. Toujours avancer na balabala ACP. ACP yango oyo. Bana Masina, bana sans fil, bana Petro Congo, Masina na bino yango oyo. Bana Chango, Masina botika kala, boyebi susu ndenge ekoma te. Masina yango oyo. Avenue ACP, ACP botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Lelo 3 exemples production TV. Topesi bino opportunité bomona yango lisusu. Nakara ya babalade na biso. Kaka ndenge tomesana. Kosalela bino. Kotalisa bino Kinshasa. Na bino botika kala. Kinshasa yango oyo. Oui, papa, j'ai déjà pris, j'ai déjà récupéré. Kinshasa yango oyo. Bana Masina. Tozokoba na avenue ACP. Ovanda na ACP, ofutela na ACP. ACP yango oyo. Bana Masina sans fil, bana Petro Congo, bana Chango Boza Wapi, Vana na avenue ACP, Botama na avenue ACP, Futela na ACP, ACP yango oyo. ACP botika kala. Ndenge ekoma te. ACP yango oyo. Ah, tomoni pe direction la révolution. Yo salema. Yo déconner yango. Tokoya prochainement pour te kolakisa bino. Qu'est-ce qui s'est fait
Et qu'est-ce qui est fait en termes de voirie dans Massina? Kaka ndenge to mesana kolakisa bino. Awa toujours avancé na avenue ACP. ACP, ils ont continué. Bana ACP awa là liboso Joa Medical Center. Groupe des écoles Mputu. Autant un groupe des écoles Mputu. Autant ça moi. Groupe des écoles Mputu. Groupe des écoles Mputu. Il y a un droite ma bichon. Toujours avancé. Ali solo. Et ça, sango. Non, moninga. Toi 15 heures. Toujours koba na balade na biso ya mokolo ya lelo. On va avancer na balade na biso. Kabali solo. Moni balabala na bino. Moni lupango na bino. Moni quartier na bino. Komela biso benga biso. Topesi mbote na ba coéquipier na biso nyonso. Wana tomoni papa Sano Bakala Jakuba Akilas. Ok, la direction oyo ozongi avenue Mobutu. Kabali solo. Et ça sango. Moninga. Ce qui est ok, tout droit. Tozongi matankumu. Verification des écritures avec les pasteurs. Adie Mami Gasenvu. Adie Mama Chantal Gasenvu Gina. Bana orientation bazolela.
Maman Chantal, Gassenvou, que son âme repose en paix. Nos condoléances à toute la famille. lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné. Bana orientation boza wapi? Orientation botika kala. Oyebi lisusu ndenge orientation ekoma te. Orientation yango oyo. Bana orientation, manifestez-vous. Zokoba. Orientation. Orientation. Tika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Orientation yango oyo. Orientation yango oyo. Bana orientation boza wapi? Ozongi direction oyo, ozongi Matankumu. Tomoni awa caniveau esekoti, misala ezo continuer ya bétonnage. Bazo bétonner awa. Bana orientation 1. Sala ya bétonnage yango ezo salema. Béton na béton. Bétonnage yango oyo kaba lisolo. Tosasanga na moninga. Merci na babone na biso nyonso. Merci ayo motu nano s'abonne te me olandaka biso. Ozwi biso na katikati. Lelo toye na machine à sans fil. Kolakisa bino kelke balabala na bino botika kala. Kaka ndenge tolakisaka na bakomune mosusu. Kaka ndenge tolakisaka na babalabala bakomune mosusu. Lelo toye pe na masina. Kaba lisolo. Esa sango na moninga. 3 Hectares Production TV. Abosani biso te. 3 Hectares Production TV. Aleki lelo
machine na biso po affaire revivre biso abalabala na biso totika kala bana masina bana Petro Congo bana kamasina rai asina na bino yango oyo kabali solo pesa sango na moninga partager na groupe WhatsApp bana masina bango pe bamona bana bango tozokoba na avenir orientation orientation 1 na bino yango oyo orientation botika kala bana orientation boza wapi orientation yango oyo boyebi susu ndenge orientation ekoma te orientation yango oyo abali solo esa sango na moninga amoni balabala na biso amoni quartier na biso na 3 hectares production TV tozokoba na orientation bana orientation manifestez-vous dans les commentaires kabali solo pesa sango na moninga namoni lupango na biso namoni balabala na biso na 3 hectares production TV yo moto omoni epa na bino te omoni balabala na bino te benga biso komela biso prochainement yo mpe ozala servi bana masina bana sans fil yango oyo avenir orientation tozokoba bana orientation kabali solo merci na bino nyonso mpona confiance oyosala biso mpona intérêt particulier bozo accordé na bavlog na biso bana masina 3 hectares production TV aye na mboka na bino aye kofaire revivre bino masina na bino botika kala tozokoba na orientation 1
Tovanda na orientation. Kola na orientation. Orientation yango oyo. Merci na bino nyonso. Voilà, intérêt besoin accordé. Merci na communauté 3 hectares production TV Mobimba. Wana tomoni papa Feli bolakisa na France. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa, tokomi na avenue Kabongo. Avenue Kabongo yango oyo. Bongo botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bongo yango oyo. Bana Kabongo, manifestez-vous dans les commentaires. Kabongo na bino botika kala ngomona ndenge ekoma. Bali solo. Partagez bien. Bana sans fil. Bana balabala Kabongo. Balabala Kabongo yango oyo. Kabongo botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Kabongo yango oyo. Awa, tokoti na avenue Chalamona. Avenue Chalamona yango oyo. Bana Masina. Bana sans fil, avenue Chalamona yango oyo. Avenue Chalamona botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo. Merci na bino nyonso. Merci na communauté 3 hectares production TV. Osepeli na émission na biso mokolo lelo.
Pesa merci na communauté 3 hectares production TV. Pesa merci à papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Guy Kalamabi. Na Boma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Papa Freddy Kalidia en Allemagne. Papa Philippe Mbongo en France. Papa Freddy Bolakissa en France. Awa tozana aveni Tchala Mwana. Aveni Tchala Mwana yango Massina sans fil. Bokota. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Sans fil Nabino, Yangoy. Sans fil Botika Kala. Tchala Mwana. Après Tchala Mwana, Kozi Avenue Tabou. Avenue Tabou Yangoya. Vanda na Tabou, kofutela na Tabou. Tabou Yangoya. Bana Tabou, Bozawa, puis manifestez-vous dans les commentaires. Tabou Nabino Botika Kala. Omo na ndenge et comment. Tabou Yangoya. Merci d'intérêt particulier aux accordé dans l'émission Nabiso. Merci parce que Bozalaki Belé Yakolanda Biso Nkolo Lelo Boyo Toyaki Kolak-Sabino quelques balabala ya Massina Bomona ndenge et comment Botika Ngo Kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Tobandaki vidéo na biso avenue Mobutu côté abattoir. Tokoti avenue abattoir. Après avenue abattoir toujours ACP. Après ACP orientation. Après orientation Kabongo. Après Kabongo Tchala Mwana. Awa tokomi na Tabou. Tabou Botika Kala. Après Tabou tozongi Kabongo. Po eme na biso na balabala oyo ezolanda. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Bana Massina. Awa tokoti na balabala soki Botika Kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te soki yango oyo
ovanda na soki ofutela na soki na sans fil balabala soki yango oyo topesi mbote na Miss Lolo moko ya bandeko na biso oyo batambusaka biso na masina topesi ye mbote bisika azwami abeni soki yango oyo Miss Lolo ye aza mwana ya orientation tokotaki mpe orientation awa tozokoma bana soki ovanda na soki okola na soki ofutela na soki soki yango oyo omoni soki moni balabala na bino tya na commentaire komela biso benga biso un mot gentil pour l'émission d'aujourd'hui. Zokoba, petit à petit, vers la fin de cette émission. Toyaki kolakisa bino balabala ya sans fil. Balabala na bino botika kala. Balabala Kalumbu yango oyo Kalumbu botika kala oyebi lisusu ndenge Kalumbu ekoma te 3 exemples production TV toye kolakisa bino Kalumbu bino botika kala ndenge ekoma Kalumbu yango oyo soki ozongi nango tout droit boye ozongi Kasongo ojitinel oyo bana Kalumbu oni Kalumbu na bino abali solo esa sango na moninga aveni Loja yango oyo tiki Kalumbu koti Loja botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te Loja yango oyo Loja 1 seke Loja 2 mpe ezali tozwa avance na Loja bana Loja manifestez-vous dans les commentaires partagez lien na groupe WhatsApp abana masina sans fil bango mpe bamona balabala na bango batika kala tozongi Kabongo
Bana kabongo. Kabongo na bino. Kabongo botika kala. Kabongo yango yo. Lisusu ndenge ekoma te. Tozokoba na vlog na biso. Awa tokomi na Avenue Tchala. Avenue Tchala yango yo. Kabongo. Après tokomi na Tchala. Ovanda na Avenue Tchala. Okola na Avenue Tchala. Ofutela na Avenue Tchala. Avenue Tchala yango yo. Tchala na sans fil yango yo. Vertication des écritures avec le pasteur Godem Poy. Azan a raison. OCPT yango non? Après Tchala, le commune Avenue Mutango. Avenue Mutango yango yo. Matankumu yango wana liboso na biso. Ah, toza na Avenue Mutango. OCPT yango yo. Kabali solo. Pesa sango. Avenue Mutango. Lako ya OCPT yango yo. Oyo ekoma SCPT. Wana masina. Omona masina na bino botika kala. Avenue Mutango yango yo. Avenue OCPT yango yo ekoma bétonné. Avenue Matankumu yango yo. Avenue Matankumu yango yo. Tokozwa direction oyo. Kaka po tolakisa bino masina na bino botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bali solo. Esa sango na moninga. Alors, toza na Avenue des Ondes. Alors, tu n'as ni. Samie
kopesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Avenue des ondes, avenue des ondes. Quand abana masina bayebisa biso soki batanga ngo ndenge nini tozokoba tokende petit à petit vers la fin de l'émission ya mokolo lelo oyo toyaki kolakisa bino quelques balabala un quartier sans fil omoni lupango na bino omoni balabala na bino omoni pe epa na bino te omoni pe balabala na bino te komela biso benga biso soki omonaki te tokokende kolakisa yo soki yo omoni pe encourager biso avec un bon commentaire, un mot gentil. Tozongi lisusu orientation pour emina biso na direction oyo elandi. Tozokoba na vlog na biso mokolo lelo nazotuna na sens que soki osombaki tozo avancer oyo avenue la voix du peuple Otaki avenue des ondes, avenue la voix du peuple, la voix du peuple et en vol. Bana masina, bana sans fil, masina na bino botika kala yango. Avenue la voix du peuple. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Merci na babone na biso, merci na yo motuna na s'abonner te. Donc on est petit à petit vers la fin du vlog de ce jour. Alors c'est qui est venu la voix du peuple. Tozongi avenue na Tankumu yango oyo nde moko komona yango na Tankumu ekoma bétonné
eza bétonné. Taba lisolo eka sango na moninga. Totiki Matankumu. Tiki Matankumu aussi direction Oyo. Avenue Aleko. Ovanda na Aleko. Okola na Aleko. Aleko yango. Aleko yango. Zele la bima boy. Merci. Aleko ezo de bouchete. Aleko na sans fil. Aleko yango yo. Vanda na Aleko. Futela na Aleko, Aleko yango yo. Tiki Aleko. Ozongi Matankumu. Merci parce que vous allez qui est belé à Kolanda biso mokolo lelo. Koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hypocrisie. Émission na biso mokolo lelo esikeli awa Avenue de la Poste. Ah, Tiki Matankumu. Silina, Avenue de la Poste.
de la poste botika kala yango yo omoni epa na bino te omoni aveni na bino te benga biso komela biso tokozonga prochainement pe omona na bino spécial masina ya lelo tosukiseli yango awa na avenue de la poste soki yesu azongi te kutani mbala nsima na video mosusu. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi